Shalom, peuple de Dieu, vous avez biso na ba tranche na biso ya ba émission toyela rabino na présentation vous avez maman Bena et puis na plateau na biso toza na le messager proverbe 30 to pesi bino liso merci na bande ko nyonso oyo bobenga rabiso na ba question na ba o boza kolanda ba vidéo vraiment to pesi bino liso ba merci et mingi penza bolanda rabiso na espace na biso na YouTube et puis na Sentinelle TV 1 eza site na biso oyo boza kolanda biso toza na ba programme ya émission ebele toza na émission on l'appellera femme o ngamo mama bina na sala yango toza na émission ya bolingo ya mboka toza na émission toza na ba breaking news oyo bandaka de lundi au vendredi et na recevoir la messager pe ameka ko ko pesa biso ba programme sous oyo ekoki kotika la bonjour le messager. Bonjour maman Bena, bonjour ba Likobatali, merci pour notre soutien na ba appel na bino. OK. Soko ko sunga bande ko na biso parce que ba musu bazo kota bazo ebate na site na biso o balanda biso na Sentinelle TV 1 topé na YouTube ba programme neni ne ko kozala po ba musu bazo ebate neni na kokota. Lundi à vendredi, tu as na breaking news où ils ont passé Mamboka. Vendredi, na 23h, heure à Londres, tu as na intercession miracle. Et puis dimanche, tu as ali bongo. Donc samedi, tu as na interview où tu as la manayo. Il y a enseignement et actualité. Et puis dimanche, tu as ali na sangomala musika toter sangomala. Donc bande ko soko koti na site obeti côté ba vidéo et ko bisela ba vidéo ya ba date nyonso oyo biso toza ko sala pe o Rolanda de temps en temps. Alors to lingi to passer to peto kota na mutu na likamu na biso bande ko ebele bobengi mama Bena ba question na biso yango yo o meka pe ko tuna les messagers. Alors yambo to kota na mutu na likamu na biso oyo to koki ko solola na les messagers pour na ba émission na biso to yela rabino na banda ko za émission culturelle éducative politique religieuse na tranche na biso oyo to animaka oto mimila rabino. Alors les messagers avant to kota na mutu na likambo na za pe na mo ba question oyo bato mo ebele ba lingi pe ba yeba pe oyo ba kopesa bango mwa biano na bango. Alors bato ebele balandaki na ba breaking news pe mo ba émission salaki pour na tourner o lobi oko meka pe ko tambola ko sala mwa tourner ko sala tourner pour na musala na Nzambe côté à Paris, Belgique et puis Suisse ce ko pesa bango programme et ko za ndenge nini pour na tourner na yo na musala na Nzambe ndenge Nzambe za komimila. Ouais, merci batubile pe bazo benga bazo tuna. Donc vous sera toujours fidèle na Sentinelle TV spot bazo salango leke comme vraiment ready to disponible pour monango parce que tout ça na ba église ebele où ezana posa na biso photo yoka na bango to solola pour na banda ko sala tourner wana donc ba oyo ba zolanda biso ba koyebaka awa lere ko banda. Et puis na site na biso tout ça na ba mo ba programme ebele nde to ko pesa wana to ba maman on ba tuna ki pour na programme intercession soko ko pesa ngo programme ya bien pour bango balingi pe ba rejoindre biso pour to bondela ka elongo chaque vendredi elongo na bango akoza na Canada na Paris na wapi. OK, pour na ko sala intercession na biso esengeli na yo o senga ngai ami sorry amitié na WhatsApp dont numéro na ngai ezali 00 44 74 240 23 933 ezali numéro na ngai WhatsApp. Soko o sengi na ami na WhatsApp olobi na za pour na prière. Naza déjà na 5000 personnes ba sengi na kotika ka 100 déjà. Na kacha prière na groupe ya prière wana tozo bengango intercédons avec proverbe 30, c'est-à-dire na WhatsApp soko lugika intercédons avec proverbe 30 au sengi amitié au kokota mais bato ebele vraiment ba sengi nazo kotsa bango malembe yeba bato ebele ba na posa prière yango to lobi to bandango dans 2 semaines le temps na kotsa bato surtout bakota na groupe wana. Donc vous landa programme surtout intercession prière ezali très important pour na reconquérir mboka na biso ba vie na biso makam na biso nyonso donc prière ezali la première place na bomo na biso. Alors le messager nazali suna mutuna mususu kaka na bande konde baza ko benga bande konsu ba bengi mama Bena
biso toza na posa to se confier na les messagers mais modèle tozomona ye ndenge aza koloba tozomona ndike soki to se confier na ye basecret na biso bamakambo na biso akobimisa yango polele et puis akorecorde biso nayebi te motu nazali parce que déontologie pastorale mpe ezalaka est ce que oza korecording bato nyonso o eza ndenge nini po bamama azoba bato ebele mpe tosoloyi na bango bon un pasteur aza lokola ndenge balobaka moto akopesa confiance en tout cas bato oyo baza na baproblème privé ya maladie ya baconfession na bango boyoki yango na tv te wana eza problème privé bato nazo record eza bato ya témoignage bato bazwa kosoutenir mais mutu na bato mosusu oyo balingi makambo na bango mpo toza na émission tobengaka poitalas oyo moto asali boye to record ye mais oyo aza na baproblème privé oyo azoyala yango lepa pasteur lokola médecin boti oyoka yango te basi mosusu oyo bayali babengaki eza na dossier mosusu kutu mwasi abotaki aza na libala aboti na mobali mosusu okomona okoti oyoka yango te wana eza secret ya pasteur na mondimi et puis dimanche oyo eza na sere moko autaki Londres ayaki alobi nga nakumisi nzambe parce que ndenge yo oteyaka na tv na ndenge na yo kuto na église eza deux personnes différentes donc nakumisi nzambe parce que nakanisaki na église mpe ozalaka bongo non c'est-à-dire na télévision oyo ezali parce que pour le moment l'église est dans les médias église a solo lelo eza na média soki yesu aye soki yesu aye akoleka mpe na média tala lelo bato bozoba nde ezoleka na média eza makasi eza malamu ndenge nzambe atie biso na média tomeka korésoudre baproblème bato bazose confie na nga ata moko te na kobimisa secret na ete ezala te donc mede ezoyede biso eza lokola filet tozobwaka monyama mais na kati église ozojouer rôle pastoral ya kofandisa bato wana eza monyama donc bandeko bozolanda et puis nazongi su na kati na église le messager parce que nalingi osunga biso mpona question oyo bandeko bele mpe batunaki ndeko moko atunaki nga moko mpe nangini atuna parce que balobi yo osangeraka mingi na makambo ya bato etake pasteur rôle na yo eza nini soko mo likambo ya bato il faut kaka okota il faut kaka osunga maintenant question na biso ezali ke etake musai na nzambe rôle na yo ezali nini oza limité ou ba makambo ne bato baza kosala bakization mpona ozokota makambo bato mpona ozosala boye ezali moko ya rôle oyo okoki kojouer ou pas o basai na nzambe en général quoi. Je crois réponse eza na Ephésiens 5 banda na 16 à 12 nzambe azoba te dénoncer mabe na 1 Timothée 5 20 à 24 peso sabiso to gangela même bato en public pasteur Moussa ne ko bondela pasteur Moussa ne ko dénoncer pasteur Moussa na ko bundela mboka pasteur Moussa na ye ko kota makambo na ba famille pour apesa kimia c'est ça le rôle la pasteur. C'est vrai na poto bato bakoto na question pour bakutana ba pasteur ba flatteur ba pasteur ba yebi vision te un pasteur aza autorité aza représentant nzambe yende mutu azotia kimia donc oza pacificateur ouais combien de familles oyo balingai bana na bango bazako mona te à partir à pasteur na tia kimia à partir à pasteur ba papa ba mona bana ba maman ba mona sans que ba ke na l'état à partir à pasteur mabale zongi à partir à pasteur ba démon ba ke donc pastorat eza mokisala moko vague. Donc nga vraiment naza na kati ya job description ya ki pastora on a sala ezali vraiment na bosenga ya un pasteur donc musala rôle ya pasteur so total malamu ezali boza kosunga bato na ba rôle nyonso to na po bazonga na nzela na kimia mais ba musu tansu basala ngote yango musu bazoloba mais puisque ba mikoti ici na ba aventure la plupart ya bato ba surtout en Angleterre so tozonyoka malelo za bato ba yaki poto nzela makolo nzela ya Nigeria bayaki bazaki ba frère bazaki ko babeti munda na église asali makasi akomi Nigeria ya Angleterre l'air akomi awa akomi pasteur malamu et pourtant l'église place auti na Kinshasa za obeta munda so le biso oyo to uti formation za mabengi biso to ye awa to yo sa banque eza bongo te batelemela biso parce que basi ba yoki goût ki pastoral tout même ndenge mona comportement so moi lelo Londres moi buzo beze belé po eza batu belé o ba nzela makolo ko ba vrai mikili c'est ça ba o ba ya poto na nzela Brazzaville to na nzela Kinshasa ba o tout ba ye poto nzela makolo nde bango ba bebisi poto bano baza koteka ba boudin ba mapa ba mikate ba siré to yokuta bango nde bazaka même poli parce que azoko pona ye ko koma poto mo lokola komi paradis or biso ba poto netinga na ya poto za punition batinda ina punition
Ok. Voilà, bandeko bolandi ba réponse à les messagers ba pasteur bazana musala munene ya musala mebele bazoye ba rôle na bango te mais ba o bazo kosunga peuple nzambe akanisela bango. Question monsieur Zali le messager avokota na mutu na likamuna yo toujours na carte église tout le monde batu baya na carte église tout le en général pour ça na ba pasteur belé pe baza ko souffrir na même ba situation o question na lingi o sunga biso au monde batu aye ba mama to pe batata bansu ba koyabi mutu na nzambe ngana ye wa nzambe mutu atindi ngana ya akobondela no elongo nzambe mutu atindi ngana ya kosaila nzambe na yo elongo moko mona kaka mutu wana ya kinzambe alobele même mutu wana aye kolongwa sans que bozwa ne problème sans que quoi eza makambo ezosala na ba église pe tolingi toyeba bato wana ntango azokende bazali batikala kozala bamembre ou batikala kozala bamembre te na place wana okoki kosunga biso ndenge nini parce que bapasteur bazosala nzambe kati na solo baza kosouffrir na situation wana omona bato bazoya bazokende bato bazoya bazokende parce que bato wana nayebi te soki bayebi vision ou pas. Ok, eza question moko kitoko bapasteur ebele bazonyokwama okoyamba mondimi alobi nzambe moto atindaki ye me akei nzambe mutatindi te siko il faut yeba nzambe ni atindi tozala nzambe mibale nzambe akela likolo na nse na nzambe ya oyo ya ce monde parce que mokili oyo eza dirigé par le diable les razo ba nzambe mutatindi akosi te nzambe mutatindi mais faut que oyeba eza satan to nzambe parce que so nzambe mutatindi ya solo okotikala wana parce que ozana kati ya musala osala mais soki satan mutatindi yo ayaki atala soki yo za na niveau ya kindoki na yebo sangisa kindoki boloka lera ya kuti bonzambe neti biso ba o ba prouver bonzambe vraiment evanda engwanzama a supporter te. Alors qui est membre église et qui n'est pas membre église na la longo église na la longo église te eza ba question batebele batunanga na roka musabino eza batebele bakanisa ba longo église ba longo na ba église te baza na ba membre église na ndeni bon netinga na kaye na ngana na plus de 500 personnes batwana mingi lelo bamona na te ba dimanche baya na bango c'est église te mais chaque émission na nga balanda nga balongo église te balongo église te ba membre église mais baya na bango c'est église te baya na église ya bâtiment te mais balanda nga na média ba membre église siko ba na problème pour la nini ba pesa ka dimité na offrande na bango na mate ya balanda nzamba rejuger bango po balongwa te bazali c'est-à-dire alongwa te azali mais nani eza membre église na obetelo lisolo tokutana na camarade nanga moko ya pasteur ya nigérien abi mukomso avandi ndeko moko aye alobi o pasteur na longo église ayebise mais ozala jamais membre église olongwa ondeni abi oh mais non ngana za membre église na yaka mikonyo so na longo alobi non 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 yo za membre église te po ozala membre église opesa ka dimité opesa ko offrande te oza sympathisant ya ko tala biso oza azwaki matanga ouais azwaki matanga te oya matanga mususu na oya nango oza membre église te oza sympathisant mususu akufeli papa ake na église o pasteur sunganga boina bona pasteur ake abimisi kaya badimi atali komone ezate abise naza dessus na kosala iloko moko te ya nigérien abi naza dessus na kosala iloko moko te po oza membre église te otiaka ni offrande ni dîme. Si on a dimanche, peut-être on va Satan, mais on a membre église. C'est-à-dire, pour la membre église, il faut s'akitaka na ba dîme na yo, na offrande na yo, et puis on a la présence chaque dimanche à temps. Ceux qui yo yaka na retard, ceux qui yo on peut sa offrande, ceux qui yo peut sa dîme, on a jamais membre église, on a la 10 ans église wana, on a membre sympathisant parce que ozo est l'église. Donc bato belé, bazana ba membre église te, a rôle moité pour azala na membre te. Azaki sympathisant, mais azala na membre te. Ok. Maintenant, question suka les messagers, bande osu atunaki, balobi ma bena messager biso tozo banga boya parce que messager ya mona kaka bandoki partout, akanga kaka bandoki partout, siko to éviter messager. Peut-être yo moko zandoki ou comment. Pour muta mona toujours bandoki, tant souye mope azandoki, ndenge batu baloba. Na éviter. C'est ça le problème. Là, vous savez que l'église des réveils est bandit, biso nettoyer une église des réveils. Nkolo Yesu Jésus-Christ azo kota awuti jeune à 40 jours azo bima aye une église à côté une église Matthieu 4:16 zana tanga Matthieu 4:16 alobi ces peuples assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière sur eux qui étaient dans la région de l'ombre et de la mort. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire
repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Oyo, Matthieu 4. Tokena na Ligue 4, total la Ligue 4 Zolbani. Ligue 4 et Zoloba, je crois, Ezali, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Amen. Donc, Esprit à Seigneur est oindre ngai, et oindre Moussani Nzambe pour nous libérer les captifs. C'est-à-dire, Moussani Nzamba solo, et là, il y a soki Nzamba oyambi Yesu. Et là, il y a des fongolo miso mona kabandoki. Pour bandoki wa basali, bakangi bo moya bana Nzambe. Bango moko pe ba mikangi. Na Matthieu 23:13 balobi ba pharisien, Jésus alobi ba pharisien, bolingi okota lola te, bokangi pe bato bakota lola te. C'est normal, Moussani Nzamba solo, et là, il a été loin pour délivrer les captifs. C'est normal, Namona bandoki partout pour Nzamba fongolinga pour bandoki ne bazo freiner bato. Nazan dokite, Nazan esprit supérieur. Na éviter son supérieur. Na sepeli bandegopé, bo sepeli, moment des messages à Zoloba, kindokezali, c'est tout un esprit, on a un message à lobby, Bible même Zoloba. Et les autres travaillent mingi mikolo na quatre églises. L'église est belée, au moment des églises basée sur la sorcellerie. Na lobango mingi, surtout na Manchester, na Londres, peu partout, mais na Manchester, c'est 10 églises. Oui, pasteur, baza bandoki, na ba membre na bango bandoki, ba vanda, ba falsa kindoki na bango, ba ko ba rande ngwana kolokaka siko ba innocent o ba kobenda bango. Ba to ande ngwana ba ko ya jamais panga na ali, poto yebani, ba ko linganga te, ba ko lo ba pe malam pona ngate. Mais Nzamba za posa pe na bango po ba bongo la. Ba dido so ba ko ta lola te. Bango ba si ba pona li felo, ba lingi ko kenali felo bango moko te, ba ni ko entraîner ba jango Nzamba tinda ka biso to tacler bango, to barrer bango nzela. To délivrer ba o bazo ba fanatique baza kuna. Donc ba ndima position na bango batika la ka bon. Ndengo lo ba tunyo so ba kota lo la te Nzamba sunga. Le messager mena to lito kota na profondeur, il y a message au même peuple de Dieu, nini o même peuple de Dieu bazo la dabiso partout ba ma Geneviève ba ma Lili ba tunyo surtout na Paris, na Belgique, na Canada, docteur azana Canada, o pe la ndabiso de temps en temps, message nini o même biso. En fait, le loba Nzambe na memeli bino sur la vision. Vision est très important. Maman bena ba sali bandeko bozo landanga na vie na yo oko rater libala. Mobala ko boyo mwasa ko boya yo oko botate c'est pas grave. Mais loko monene ali soki o rater ko zo décision malamu. Et c'est quand nous sambela. Vision ni no supporter. Église ni ozo no sambela. Aujourd'hui directement dans l'ifelo, na évité ça comprendre. Yes. Na vie à mutu, décision monene na vie na ezali ko pona place ni okeno sambela. C'est-à-dire vision ni yokolanda, pasteur ni yokolanda, église ni yokolanda. Soko sali choix na ba aventure a rememo directement dans l'ifelo. Alors lelo oyo, ezana batu mususu, le fait à ça la vision à mabe, alanda vision à mabe, vision et memi na l'ifelo. Omoni na vie si on a un visionnaire local à Noé, visionnaire local à Moïse, visionnaire local à Proverbe, visionnaire local à qui ça Jean-Baptiste. Ce qui au boy kolanda vision à Bango, auquel il fait. Au rendre destin à Bango. Au rendre destin à Nzambe Nil à les regards. Toujours qu'elle est dans Luc 7:30, Luc 7:30 et Sabiso. Luc 7:30 et Sabiso. Luc 7:30. Parce que biso toyaka kopesa ça pour moi. Luc 7:30 et Zoloba. Luc 7:30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les destins de Dieu. Lui qui, Jean-Baptiste, Sotobanina, Luc 7:28, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tous les peuples qu'il a entendus, et même les publicains, ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les sadducéens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu le destin de Dieu nul à leur égard. C'est-à-dire, à l'époque, il y a Jean-Baptiste, pour nous, il fallait un baptême. Baptême à Jean-Baptiste, c'est quoi? La vision de Jean-Baptiste. Il y a l'agneau qui enlève le péché du monde. Il y a
bobongisa banzela bobongisa makolo po mwana na nzambe azoya soko boy kolanda ye okena lifelo ndenge moko na tango ya Noé nzambe ayebisi ekende kotonga ebale na wapi kende kotonga masuwa akena ville mvule ezobeta te nini te atongi arche abandi webisa bato bokota boya babengaki liboma bafingaki ye parce que babwatutu baboye kokota na vision ya Noé delige lere yaki ebomai bango ndenge moko na Moïse ndenge moko na Jean-Baptiste ndenge moko lelo na biso ba proverbe oyo donc na vie ya mutu nyonso tu pasteur nyonso tu aza na vision oyo mutu faut s'adhérer mais avant o s'adhérer soko ke na Hébreu 3 na Exode 3 au mona ke Moïse a moni moto buisson a moto ezopela a contourner vision or nazo ke na ba cours nanga ya armée de l'Éternel autre soit pour na 6e promotion bozomona principe fondamentaux de leadership fondamental yango syllabus ya armée de l'Éternel oyo nazo pour na 6e promotion soko ke awa bazo la biso sur la vision ezanine balobi le leadership c'est par l'application de ces principes qui sont considérés par les conducteurs d'hommes comme leur code de la route. Cette première série de principes est appelée principe de précision qui se présentera comme suite. Principe de vision. Vision, définition vision. Elle est une image claire et précise, un idéal que se fixe un leader dont la réalisation donnera satisfaction aux membres de ce groupe concerné. C'est une vie de loin de ce qu'un individu ou un groupe d'individus doit atteindre après avoir affranchi plusieurs étapes. La vision doit nécessairement répondre à leurs besoins réels dans une société. C'est pourquoi la vision peut être une remède là où il y a une épidémie. Elle sera une liberté là où il y a l'oppression. Elle est surtout l'évangile là où il y a le paganisme. C'est-à-dire, vision. Lelo oyo, na lamuki na tongo mwana mwasi moko azobenganga, aza na problème ya immigration. Azana posa na futele 3000 livres pour azwa visa. Alors azwa visa pour akotsa mikanda azwa visa. Donc ba pesa ki visa 2 ans, faut renouveler ay kuma ofuta. Na tuni nga bima le ba pesa ki 2 ans wana. Osala gini na 2 ans, ozako sala. Le ozako sala par na yo na nzambo ozako pesa combien? Obomba ki combien? Donc na yebise que ozali parmi batonga na ko idete parce que ozwa mukanda osalaka oyeba ki ko bomba te. Donc vision faut ça la remède. Quand on peut soutenir une vision, ce qui n'a qu'à vision, n'a qu'à église, ce qu'on ça n'a qu'à église, il faut résoudre le problème na yo. Balobi awa, balobi vision. Dans cette vision, doit nécessairement répondre aux besoins réels d'une société. Martin Luther King Alobaki, si les gens qui vont dans une église ne réussissent pas, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'église a échoué. Église est pour nato bengana ba démon. Église est sa vision, so ozana maladie faut ba bengana ngo, so ozana koloka faut ba bengana ngo, so ozana problème faut ba bondela po na yo, so ozana problème à immigration, église faut contribuer et aider yo. Parce que ba musulman ba sala ngo soki mutu awuti Afrique aye, ba yebi ete ba mona ete mona ba cotiser ba pese mbonga banda commerce. Mais biso toza ba chrétien, mutu abandi église na yo. Bo banda église na pasteur 2 personnes, 3 église c'est comme 100 personnes. Badiatre, bafutaka bangote, bayembi bafutaka bangote, so on a problème. Bah on peut se solutionner, ce qui est comme un problème car pasteur muta pas mamaka, pasteur muta zo ma voiture, pasteur muta zo ma bandako, pasteur mutu libumozo munene, pasteur mutu azo voyager, bah oh tout ba bandane vision bazo profiter, c'est-à-dire ça anarchie. Une vision ezali, oh balobi ezali et il faut ça image claire, précise, idéale. Au moment où nous dans la moisson mondiale, souci na biso yali tozala na 50 couples na Manchester, 50 familles. 50 familles wana to mema bango na okota lola, to former bango, ko préparer bango baluka musala, batika ko vivre n'enkam, batika songi, batika kindoki, basi balata de manière pieuse, ba na église était sexy, ba na église était ba paquet kanga bango bazo ko bimonire soki bato basala ka box so nini, ba ya na église te na ba mèche o eza ba démon, o préparer bango pour bakota lola. Et tango bazo ya soki bazana ba problème to bondeli pour bazo délivrance. So ba na problème en mbongo ekota na l'église et aider bango, c'est ça une vision. Il faut vision ezala na kati wana. Mais ezama mingi profiter na kati donc ezama mingi bato belé ba ken na kati ya vision mais bazo zo parti.
azana kati église atanga mbongo to kenda pas pasteur mais ye moko a profitana na bafutela était loko moko te na kati ya vision, c'est-à-dire au komi ko salela bato za l'esclavagisme. Ya mona moni vision eza eloko malamu, vision eza eloko malamu. Il faut qu'on bime en esprit ya ba Nicolaïde soki na Apocalypse 2:12. Zana tangelo Apocalypse 2:12 na sinatea sur le Nicolaïde. Nicolaïde ezali bato bazo oppressé peuple. Apocalypse 2:12 ezoloba écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où est Satan et sa demeure. C'est-à-dire que Jésus, tout ça, ce qu'on a à niveau, il y a l'église de Pergame, et c'est là où Satan a sali pasteur. Satan a sa pasteur. C'est quoi l'église Satan a pasteur. Nakati ya vision na bomone lokote abanda ko senga bino bambongo ko agresser bino ko nyokola bino ko sala makamunyo surtout wana bino bokozwa part nakati ya likambo wana te parce que bozali na église ya ba Nicolaïde ezali ba oppresseur à peuple. Nicolaïde outi na grec Nicolaïde oppresseur du peuple. Bango wana bazana esprit satanique ba roya l'église bateya ka Jésus muke basenga mbongo ebele puis mbongo wana omona bazoki no soma bandako na Kinshasa botel na Kinshasa bakoyebisa bino bani basomba salte. Donc yango wana omoni définition yango wana ke bakolanda un visionnaire lokola Noé lokola Moïse okobela maba parce que Moïse bandeko ne moko Myriam na Aaron bani batelemela Moïse nzamba betaye bango babelaki maba parce que ba Moïse baza ba jara bato baza na esprit nzambe makasi. Biso batoko ba proverbe so telemi ngai vie na we baby parce que nga naza na bonzambe nzambe mtatinga. Voilà. Vraiment bandeko na message très profond sur la vision. Vraiment na yebi ke pepe na nzambe nzamba linga lobela biso na ndenge penza esengeli. Maintenant mutu na nzambe sur la vision odi koloba awake na kata vision na Moïse Exode 3 olobi il faut qu'on contourne vision. Maintenant peuple na Nzambe eloko wana bazoye bango te belé ba bimi ba victime. Si tout le monde na kata ba église peuple na Nzambe na mona de bazo bengawa mokili mobimba Canada partout mais na place wana bande ko na pe bazana bisika bakendaka. Baza pe na bisika bande ko kende ko sambi. Nino ko sunga bango parce que avant qu'on s'engager na eloko songolo il faut qu'on contourne. Même tant bato bazo ko benga yo. Il faut pas tout na pe Nzambe ba contourner est-ce que azamu tu na Nzambe est-ce que mais loko wana ba na Nzambe bazo sala ngo formaté mais oza moko oyo la bouche autorisée oza ko sunga biso pona ko sunga peuple na Nzambe ba erreur wana ezo sala ma mingi pour souci na biso ezali que peuple na ba comprendre pe ba mona épanouissement ba vie na bango ba zo pe quelque chose et puis ba kota na lola mama bena ba ndeko bazo landa biso Moïse avant kota na vision Nzambe amoni nzete ezo pela moto à côté de ma moto à contourner qui vision tant que vous mon proverbe azoter tant que vous avez un pasteur ou à celui qui a TV il faut contourner la qu'est-ce que ça va me souba bien ba parler français qui toko menacer baza ba manipulateur il faut qu'on contourne vision parce que na kati ya vision nzamba ko pambolo na kati ya vision omoni netinga lelo oyo passer Sony a ne sengo na solo na mutu moko lobi abi passer Sony a ne sengo parce que na Kinshasa mobimeza na ba pasteur ba bimisi bana lokola Salomon te passer Sony a ne sengo parce que lelo oyo na yaki na armée de l'Éternel un brigand un refoulé na kei na passé temps na bondeli atenga sango malamu na kuta na bonzambe naza na bonzambe ya makasi oyo koti na kati nanga na kuta na yaki na balabala te na ngena kuta na ngwe pa passer Sony bien que lelo apengwe et lelo oyo mokili mobimba oui mokili mobimba eningani likolo ya mwana ya Sony Sony azana esengo parce que ayebisi ba pasteur bakena ko mona yebisi bango yabino bana bazawapi omoni mwana na ngai bomoni mwana na ngai ngisi mokili yabino bana bazawapi ngale naza ke na armée de l'Éternel naza mikili se refoulé na mata city train kolonga masina pona ke église lelo nga bato tout balonga na église sekisaka nga parce que nga na perdante Sony kafuta tikala jamais ko mona ndako na biso mais Sony kafuta muta balelinga Sony kafuta pesa nga ndako na mbinza Sony kafuta pesa ngai voiture na sala na mariage Sony kafuta mutu alwa salle na sala mariage na restaurant Inzia na Gombe ye muta bimisa nyoso tu
mais atika au monde ndako na sauté c'est parce que na laki docile c'est parce que na keneki na vision à lancer na télévision à lancer na radio a pesinga bonzambe ateinga lelo oyo nazo ningisa mokili parce que esprit nzambe na kati nanga donc mutu oyo aza na vision mutu neti nga naza fier batu ndefu balukanga omoni batu musu bazo uta Londres bazo uta Paris bazo uta bayara awa soko mutu Manchester yoza mutu Manchester yete tali nga soko italinga nani parce que yo mutu za perdanga na perdate otika na ba démon na yo otika la bloquer na butu bandoki ba koloka yo nga ba koloka ngate nga vina ngata la leto bandai masolo oyo na TV baza obenga na biso ba benga na biso na ba TV nyoso tutoki no te boy ba passer à mokili momba ba komi lelo ba lembia oyeke ba passer nyoso Manchester na Londres bazo kamwa te po ba yeba ki yango mutu oyo ayiki na message nzambe ta sko nzambe ne asali nzambe azabo soka tomboli mutu le bo chetembe amati siel lisu makasi siko lelo ba passer to ba ndoki ba funda nga susu bakangisa nga susu osomona donc un visionnaire balandaka ye pona nini soko keyi na 1 Corinthiens 11:17 nzambe azoloba nini nazali ne sengo na bino te parce que le bozo sangana bozo koma pire bozo koma ni bozo loka biloko boliaka bozo lokana omona mutu alobi akenda na église otune bateini na yebite omona mutu alobi apesi mbongo mais ye moko azozoka ba freinage ba blocage ba nini tout simplement pour zo semer place à bien te donc vision ezali eloko oyo mutu fo yebo kenda na vision ni nga vana no sambela funa yeba vision ni nga nazalaki na KDC le nazalaki na KDC molimo na nzambe na kati na ngai tala Yesu na Actes des Apôtres 1:8 ayisi ba apôtre bobima te bokende libanda Jérusalem te ti Esprit Saint koya yeko kitela bino Esprit Saint consolateur et au révéler bino makambo batama ba apôtre ba yebaki anglais te ba yebaki français te batanga te mais leur Esprit Saint est côté la bango ba komo lo anglais ba komo ba romain ba komo lo ba minoko oyo ya bango bazaki batu batanga te alors soko za na vision ya mutu na nzambe ya solo yo ozako beni tala lelo sonika futa na vanda ne tambula ite ayebaki ngate na yaki na église na yokie ateinga lelo na bénéficiaire ba pasteur belé bazako kene kuna kabela mo pantalon kabela mo chemise batika la 20 ans wana na sendwe nga na ya na zwa bonzambe na leka lelo na osala fierté et là na tindela ke mbongo ayebi yango na tika ko tindele jamais moins ya $1000 ayebi yango bien ayebi lera soka mbongo ewute sa et pas proverbe 30 ezaka moins ya $1000 te tango nazo kaba ezali po nzambe apesinga na yoki mongo wanza c'est-à-dire eloko munene ndeko nanga na vie na yo fo yeba vision ni nozo soutenir parce que est-ce que ozanga part na vision soko lobi okendaka na église est-ce que po balobi awa vision ezali une image claire et précise un idéal qui se fixe l'idée dont la réalisation donnera satisfaction aux membres du groupe concerné. Est-ce que vision église au Kendara et peut ça ramener satisfaction? Vision église au Kendara, est-ce que ça n'a pas? Ce qui n'a pas été, c'est une manipulation, aux Satan ou Pamba, l'ifé le Goyamda. Ça dit aux Hollanda, un sataniste au Kenali fait. Ok, aux Hollanda sataniste, le messager à lobby, Pepe Nazambe, vraiment, to, Fungamato, et pour n'a pas, et si Kani Toro, Kokende, si Kani Toro, Kendete. Question sur la rose, un messager, quand on a maté à Nao, au Koloba, ah, Moïse. Nani Noé tango abandaki kobelela batu wana batu bazoya te mais boyo okota na masuwa boyo okota bazomona aventurier nde lelo baofinga azana batu combien boyo Noé aganye kaka mwasi na bana na ye Noé azaki na batu ebele te bato ba genre lokola ba Noé batu balinga bango te bible zolo ba alangwaki pona kupasi wana alangwe pona ni pasi l'ère de l'Igesili a fongoli masuwa atala boye bembe mati boye voisin na ye ayoka kiete atale bembe matibo inoko na ayoka kiete parce que un visionnaire le rayaka Satan ou azana kati église a empêché batu na nzambe balanda ye po papa mati bana nzambe tala lelo oyo combien de ba vidéo batu basalelinga combien de ba vidéo batu bakosi baza ko attaquer message et puis batu nyonso tu oyo nga nazo kabana Satan eza ba blague te so na kabio na Satana nazana droit na investir na pouvoir wana nzambe so na kabio na Satana so sengi pardon te vino baby soko sengi pardon te vino baby yango moni bato ko ba Thomas Lokofe na kabie na Satana na ba muta bango tu po ba sakani na bonzambe nanga na kabie wana sadaye Thomas Lokofe na uto benge dingwe ta ya komi nango za ta ifo akoma catch futo lukele catcher mo ba sala catch ba bunda po lokola ba limba beta bato futo lukele catcher abo omoni bato soki ba zangi bonzambe ba koma agressif ngala za na tango osala ba discussion na bango te naza pasteur na bango na kabi bango na Satana kangi bango mabondeli nzamba koyoka bango te ti ba koleka ba sengi pardon na oke na Paris na koya kokuta na yete
na osenga bato baza kuna na okuta na journaliste moko te na osala débat na mutu mote nga naza un pasteur ouin naza préfet de discipline otie buzoba na zongisio na maboko ya nzambe nzamba éduqué toza na tango ya kofingisa bato te toza na tango osala ping pong te na télévision ya kofinga ba biso tozo pesa vie tozo luka ko arracher bato baza na monde de ténèbres baya soki yo komo sala ba aventure yo komo leka ofinga yo komo leka osala bo to kabona satan odile na satan. Voilà, peuple Nanzambé, message vraiment très profond, très touchant, na cœur. Tout le monde ndenge mutu Nanzamba zolo bapo na Noé, souci wana batu bazoyo kate, aleli, alangwe, même maman Noé akotaki, bande ko. Akotaki te, moi c'est akotaki te. Donc passe. Moi c'est les gars mutu akotaki. Donc ça passe en temps basa Nanzambé ya solo bazo beta kelelo. Yogana cour, balobi la vision reste la pierre angulaire de tout leader. Un leader sans vision est comme un capitaine sans plan de navigation qui embarque des passagers dans un navire et à une destination inconnue. Les familles sans vision roupillent dans la misère, l'État, les partis politiques, les entreprises et les églises qui naissent par complaisance dépourvues de vision claire finissent par s'évaporer vite et laissent aucune trace. En titre d'exemple, Congo Zaïre, c'est la conférence nationale souveraine. Plusieurs aventuriers avaient créé des partis politiques alimentaires qui ont disparu un petit temps après quand les choses étaient devenues sérieuses. C'est-à-dire, na kozang la vision, et comme mabino na kufa, kozang la vision, et comme mayo otepa, na cour na biso na za sous une explication mususu awa na pesa ki na komaki parce que ça enseignement, na Daniel 8 23-34, et que les anti-mystères sataniques seront rétablis en tant que religion du monde, c'est-à-dire les pratiques sataniques seront ouvertement reconnues comme christianisme parce que les diables se faisant passer par Dieu. La société secrète a travaillé dessus pendant 300 ans pour des occultismes occupent l'église. Daniel 11, 3 à 6, c'est l'antichrist. Il va blasphémer, il va séparer les gens de leur corps. Tout celui qui ne se reconnaît pas en Jésus-Christ comme Dieu, Oyazo Ndima Jésus a déjà Yakobunga. C'est-à-dire, Nangonga Oyo, au Christ, ça y a 300 ans pour nous préparer, pour récupérer l'église. L'église, pour le moment, Kambi Bele, Bandoki, alors, ceux qui ont l'andi bat le quoi va visionner le quoi va proverbe to l'andi vision ôté au ezar mais maintenant là sur le bureau de l'église na perdant moi je continue na ya tabat va être na zanga moko nazo continuer pour anasuka tokota là oui on verra qui gagnera nasuka tokota nani azaki na raison na azaki na topo nasuka nango eza lola na life. OK eza lola pe lifelo mutu na zamana to okende kaka na lingi na poser question suka parce que to be émission za ka politique et religieuse na ina kota muke parce que o toucher politique wana sur la vision le loso tozo mona pe mboka na biso ezo tambola te parce que ba konzi ya mboka na biso ba na vision te vision ezate ko banda na mutu chiko kita na place wana ko koloba nini lelo oyo mboka ezo tambola te makambo bele ezo tambola te parce que vision ezate na éviter. Mais banana tango la Bible ce sont le pasteur qui donne la vision qui guide l'église. Mais ce que lelo Kabila a somi ba pasteur nyonso à partir Mugalo a somi ba pasteur nyonso mona Thomas Loko faso défendre Kabila lobi ndenge bazwa ki corps ba kendenge na okanya masala ki bien donc sécurité za ki bien te asa déjà corrompu bisonde pourquoi biso ba Kabila bazo luka biso parce que nous parlons de la part de Dieu ngainde na za chef na bango soko ke na Iran église za chef ya nini ya l'état église catholique za chef ya l'état alors que ba catholique ba sataniste biso ba pasteur nde futo pe sa vision neti ngai vision na oyebisa Kabila na bino longwa na yo tika kende na yo tika mutu muso a travailler aux ala bien omoni et puis tonga ba école tonga ba hôpital pour na président wa roya mais siko mutu asimba kisi akolinga te puisque lelo oyo batutu o basimba kisi ba ta pepe par exemple le sonza babi que messager na futur que yo lelo komi président de la république vision na oni loko mi ma ona mboka mais vision za ni na otonga ba école na otonga ba ndako na otonga ba habitat batutu ba ozala recenser ba donc service social ekozonga ndenge bafuta ka bato ndenge bafuta kuna to créer ba société congolais moko ko ozanga ndako te congolais moko ko ozanga mutuka te congolais tout fois na compte à banque faut bafuta kaye congolais a se réjouir hôpital au félé classe au félé
mututu aza na lupango courant ofele mai ofele, c'est ça vision wana ndenge toya na poto mututu toya na mboko oyo tozaki na bandako te leo tozwi bandako leta mutu apesi biso so ozaka baséjour bapesi yo ndako baétabli yo soki na étranger bazosalela yango nyonso eza na prière nzambe atikaki notre père qui est aux cieux lelo toya na poto bambongo bafutaka bachômeur to eza prière donne-nous notre pain quotidien. Yango bapesa chaque mutu mbongo wana poto. Pourquoi na Congo toza na ba or ba diamant bazopesa te parce que batwana ba mité ya mabe baza bonzambe te. Baza na vision ya mabe ba simbi kisi tout et tout et tout. Ya vision ba poisson ko boma batu ko tia boye na boye. Yango moni ba sombi ba musicien nyonso. D'ailleurs na oyesa bino ki ba musicien chrétien ba la raté. Koyembela nzambe. Musique ya nzambe za kokumisa nzambe ko adorer nzambe. Siko soki yo mona ale moloto akufa yo mona bakota basaleli nzembo ale moloto akufi mwana na nzambe même nga lelo so na kufi bakosalela nzembo te po musicien chrétien za oyo adora nzambe so moni musicien chrétien mutu songo la kufi akokota na studio ndenge Kofi ayembelaki Miriam ndenge Kofi ayepaki ayembeli mutu bazosala adoration bazosala nini abomination baza ba idolâtre un musicien a glorifiera nzambe mais bandi ndenge ni bino mutu akufi bokoti na studio boyembele bozo adorer. Et ça idolâtrie. Ba libanda do bo somba ka banzembo na bango te po botali comportement na bango bazali ba o ba benga ba pagano plus que même ba pagano. Parce que ba libanda vision ba si ba boy baza bato baza na Matthieu 23:13 ba pharisien ba boy kokota lola bazo calé bato ba kota lola te. Donc vision est très important. Ko pona place au ensemble est très important. Ce qu'on raté, si quand on semble, on raté, visionner aussi poté, on a perdant vie non mobile. Parce que dans souka, tu vas te retrouver à l'enfer. Ok, on se retrouver en enfer, bande konangeza passe, je crois, nous sommes on a poser na été sur na bossa ni ba question pour na retourna yo. Okope ko loba po tozo ki na suka en passant na zo bosanté prophète Moïse parce que to prophète Moïse ya Londres abanda ki pe révolution na mboko ya Londres mais ba telemela ki ba message na e mais ndenge bible lobi ke il y a encore 7000 na lo ba sa genuité lo to komo mona pe bino ba proverbe to komo mona pe ba na ba msu na Paris ba komi côté ma toujours pour na ko défendre église na Nzambe peuple na Nzambe. Christianisme ezali mouvement ya nini ya révolution. Yesu a révolutionné Mokili avec 12 pécheurs. Et balobi biso toza ba elenge mwinda. Sika mwinda ali, il faut lumière sa nini et boma pole et boma molili. Voilà musala o biso tozo sala to memi église de réveil. O nyo so to ko telemela biso akokuta na Nzambe. Alors eloko ni to ko sala. Eloko to ko sala ezali na Matthieu 28 18 à 19 nkolo azoloba allez faites de toutes les nations mes disciples. Yes. Alors bité que allez faites de toutes les nations mes kuluna, mes fanatiques, mes boyés, non les prendre en otage non. Alors allez faites de toutes les nations mes disciples. Et ça na mutu muso abenga inga lobi o me pasteur yo soko ozo sala émission de faux sambela des naza obligé au sambela te soki na sina sambela gi na tongo. Ba pharisien nde batenga ko sambela. Le bo moni ngana zo ba bo mona teke na toni na molimo nzambe. Naza obligé ka te avant na bande émission na sambela bo mona. Parfois cause à la vente au sambela, avant to bande émission, avant to tia caméra to sambela déjà. To za obligé ko sambela te po bo mona biso ki to sambela non. Mwana na nzamba solo ba yebaka asambela te makamuni azo bimisa révélation ni naza nango makamuni azo sala. Alors lelo ezana bato ebele ba okeli lifelo parce que ba ponaki vision lukuta. Parce que baponaki pasteur a soloté, parce que baponaki pasteur a bien été. Vision doit répondre réellement aux besoins des sociétés. Amen. Donc, une église qui n'arrive pas à satisfaire les gens de sa génération, cette église a échoué. Martin Luther avec l'air. Une église, sur la ville, il faut démo bakima, il faut il faut batika bakisi tout et tout. Tanelanga lelo be mission nyoso tout bandoki bona bo osomoni place nini ndoka yo tika kisi to mona na surtout na Congo na place ni kale ba yo tika bakisi na mona ba église to mona tango akala tango nzambe malamu bandoki bazali ko bongwa ba yo tika kisi ba yebo lelo koma mutu abongwani atiki atakisi te ayamoli tembala moko musicien mbala moko ni à part na ba musicien nyonso mokili à part frère Carlito nde alongwa na mokili aye abongwami ayambi Yesu nande kona biso na GF Fonge azan appel nzamba bengi kaka a diminuer ba insulte bato belé ba comme le kola aza obligé ta finga pe lisusu bato benga kinga to solo naye sur makambu ya baptême do
peut-être moi moli les ana mais azan appel yango moni lelo ba telemeli pour azan appel azon ba makamwa nzambe nzambe azo visiter mais il faut azala entourer na groupe ya bato bazan expérience à nzambe pona kolongola moi babilo comme soit mille ya mike zali c'est-à-dire ceux qui ont soutenu vision mabe ceux qui continue na kati ya vision mabe au lieu pesa yo solution peut se solliciter soko boy kolanda un vrai visionnaire lokola Jean-Baptiste lokola Moïse vino baby les enfants d'Israël en refusant de suivre Moïse ba nyoko maki sous 40 ans en Égypte likolo ko boya Moïse a libéré bango bazoto ne yo Moïse na atindi yo libérateur aye ba tarder libération 40 ans yes Jean-Baptiste azalaki libérateur Jean-Baptiste azaki loin de Dieu ba o ba boya ki ko kangama Jean-Baptiste ba randa ki destin ensemble nul mais pour la direction ba mboka na bien sûr les photos kato landa ba vidéo Mosel nzamba solo abata momoni Jésus azali na groupe abato fu balanda ye azali na groupe abato nso azako bengana bango ayi na groupe abato nso lera FC bango non ah ne komi awa bozo mela makila nanga bozo lia pe nzoto nanga bakima ponanga so lobi olongo église est-ce que vous allez dans membre église pour la membre église vous avez fait ça dîme vous avez fait offrande est-ce que vous avez un temps peut-être vous avez sympathisant là au talabiso so OK kende malamu ngana perdante ngana zo continuer musala pe to tsuka to retourna kaka nani azana tort nani azana raison parce que ngana tika na katanzela donc biso to salela nzambe po to ka mungongo nzambe biso to salela nzambe po nzamba azana katina biso to salela nzambe po nzambe atoucher na ngunga oyo nazoke de tika luboko na nzambe na bandeko no swazola na biso nzamba visiter moko na moko mutu na mutu a revoir vision na ye nzambe atana ndoto atana butu akota alobela bandeko oyo bazali bayeba esika ni rokenene esika ni rokenete pasteur ni kolanda pe pasteur ni te mutu ni opesa mbongo pe mutu ni opesa mbongo te mutu ni opesa mutu achelo